Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, katika Pesa Service Trader, chef katika Pesa ni Tazi. Yes, I. Katika Pesa TV. Cheko. Cheko? Oui, bakaye. Oui, nebi Cheko. Yenda kufi. Oh. Oui, yende. Cheko. Moi, était batwa kende kabo vraiment. Oh, vraiment. Kitoko te. C'est le mabé. Oui. Cheko. Na bando kansaite. Ah, ye. Yende. Mutu po zi poisson na côté mususu vi ke lokwa ba yebi ke ba artiste to tchana ka poison to sala ka bwe et là ta la trabiso mingi. Mais bon, na yebité. Na yebité vraiment ce qui poison vraiment et utaka mingi wapi. Mi bala on peut surtout mi bala ba za pena le côté. La somo na ba stress nyo surtout ezali kola njoto na. Soka kanyo njoto wana kapashi na yebisio. Ozori pena okumisi nzambe. Wala zamu na bolinge mati njoka ya sanya mo nakanda. Azo nazo zamba bote ni nickel. Merci beloka wala. Ba médecin ba si ba pan. Oui, ba hôpital tout ça la penza mingité. Il y a un moment comme ça la ambulant. Donc dans un médecin ambulant. Ba grève le kit. Oui, ba grève le kit, ozo futa ma penza mingité. Ata oza na jemi moi so compliqué oza na poso longola. N'hésite pas faut que oui, nga penza. Nga kolongola. Quand il s'en a pas chaté mais kobimisa. Nazo sala eza basket moko bato baso combattre nga la basket on a oui nazo poursuivre na justice. Oui, mon frère ngalo to ke musika. Vraiment l'état faut akanga yo. Vraiment. Ngala ke na basket qui to boy. Ketch na nga ba nepsho ngala toza na procédure. Oui, vraiment faut to samba na parce que ketch azaki humilié délaissé. Ngana le quotidien amoni atina makolo nanga. Et comme il valait. Ko zong selanga ketch na. Jamais. Vandi wananga na mawananga na tina makolo nanga ya po ko efsanga ke no ketch wana nazo lukango eza ketch nanga ko zong selanga. Jamais. Wa samba. Oui, but vraiment maman dit maman Denis ko sunga maman procès nanga ezala verbal. Ndenge collègue nanga bande ko botiko kanga kamba ngo baza kuna vraiment sono ke makale ko japona ketch nanga. Aza mwana nzambe. Nzamba za mukolo. Somo. Nzambe tava na lola za mukolo. Nzambe ko sese ba chete kapashi. Nzamba ebi koloba aza mayele akola. Vraiment on kota libalo on a botate. Ma belle pe laksaka. C'est ça. Ouais, mais ça Melissa ato Melissa eke. Si ce soko visé me kika elemba nango. Ato chepo madi mi balo ba bi ko simba ba yebi ke a Melissa ka un jour. Katika Pesa TV, boyebi ser nanga bien bon. Yeza ba kota ba state ye kuna partout. So bobengi pour na solo ya service traiteur katika Pesa zawana. Azape na chaîne na ya télévision katika Pesa TV ba onyo so balinga pena balambela bango bien na ba fête ye a se déplaçaka. Bon mon na service traiteur moko e bonga et tonda soin. Kuna mibi bazara te o ba jemo boete za raté. Ba prix abordable et surtout so bobengi bobisi de la part de site ya Rapachi Total qui Sports en tout cas en retour ba prix. Pour na ba service traiteur na bino fête ya mariage, collation de grade académique, anniversaire katika Pesa zawana. Bobenga na ba numéro o to tchewana boyoke na ba page na nyoso et puis bo s'abonner la chaîne na ye katika Pesa TV boza la déchité. Voilà. Télévision, bienvenue chez nous. Merci d'avoir Obalandarabiso massivement et partout. Tolingabino mingi bino polingarabiso. Merci la Kassi boutique. Merci d'avoir maman nyoso bazolo bakapachula, ba robe nozolata kitoko tokozongo wapi. Non, peut savoir nos adresse. Et un problème té. Merci en tout cas à Emily Dako, ba robe nyoso ya soirée à kitoko. Emily azana pour na bino. Contactez Kaka en tout cas. Au sali commande à partir d'Australie et là-bas Ekoya en bonne et due forme. Merci à Papa Dior, merci à Baron Nyonson, Bazolanda Bisso, merci à Armandine Motemba Arma Mayangi pour le mariage de Bino. Et ça lui fait vraiment plaisir à tout le monde. Ça va pas pour la Bino, après ça Bino Sousubana et belé. Merci à Baron Nyonson Balanda Bisso, il y a aimé Ponda Mali, Private Driver.
merci Nayo, merci là-bas. Oh, nyonso. Il y a José Moulumba, les Bogards de Birmingham, moté maman Béni Barça. On a invité sur Rosapi. Non, le coup trop posé au Canada. Il y a José, en tout cas, place aux alliés. Nzambe a battu la yo. En tout cas, bateau nyonso va biso vraiment coup de bourse. Et puis, bah, on est sur Zarana biso. Air nyonso, on beau Zarana biso kaka. Nga lelo dans une femme sage. Femme sage lelo, bah, ça va être Kapachula. Pema, kapashula pema, tika koseka, okobota na plateau, ba bloque bele wana ngana na femme sage na ngai. Aïe. Femme sage avec contrôle technique. Avec contrôle technique, abi simba ata na opposition, ya mwana nezali. Aïe boni. Nzamba zo bati la Kapachou. Oui. Babi on de traitement de traitement. C'est ça. Ah oui, là on a une décision parce que vous savez, bah médecin, bah j'ai ma panne. Oui, bah hôpital, tout ça la pension militaire. Il y a au moins tout comme ça la ambulant. Donc déjà médecin ambulant. Bah grève l'équipe. Oui, bah grève l'équipe. Tout ça fout à ma pension militaire. Parce que les souvent les maître avocat. On appelle menace les autres. Bon, menacer à ma procès. Pourquoi il a procès là au verbal? Tout ça, ça m'angoisse. Il y a un moment, il y a une Nicolas, femme sage, bâtit sa maison. Voilà, il y a 6 000, on s'est déjà touché. Il y a déjà bébé forme avant de bien. Il y a vraiment un chien avant de bien. Vraiment. Tika boy. Na tiki. Ba bina kata te na pema. Yo docteur. Te repère maté. Parce que niveau ça on a tout ça vraiment na posa. Moi on a peine à sentir parce que ça donne pas au sala musalo. On a simé la tali on a moni mato il neige ça peine. Moi je retiens bafle. Je la sais pas au sala musalo. En tout cas, la personne beauté, Mamukati, Oumela, la bakisi nyonso kitoko Mamukati. To lingyo mingi Mamukati mona ekala. Na mona ekala. Alomba kala. Carburant de le pas. Lelo ekozwama. Mamukati. Tara salanga solution. Vraiment. Oh, nakendete Kapachou. Tala na benga isho nabi Mamukati libale kokufa. Tika boy. Abi yaka mwana ngatonga tiba solution na landeli. Et là, on a encore aussi ça, ok? Merci beaucoup, Mamukati. Vraiment, en tout cas, bonne bata maquillage, bonne bata soupe, oui, bonne bata manza. Bango tout vernis express, salon Madame Agnès, Queen Air, Aza déjà la minute à cause déjà na Afrique du Sud. Ok. Oui, Queen oui, à qui au paiement. Queen Abia qui oui, à paiement ta, à tikeli balé qui n'a pas ça là, ba Christelle, ba nani ba Zawana. Voilà, vernis express pe calamita tout ça sous sous. Ok. Yepe na manza kandeti oyo. Mwana mwasi mtasalinga oui mwana mwasi mtaplaka ngai oui na vernis express so ye Rachel azawana ya Doris azawana vraiment bakoyamba yo à l'aise oui make-up madame Anyo azawana voilà donc famille za munene vraiment babisa ngwa mawe comédien moi auto kufa na tongo awa okolo banini pona makambo moko bo kalunga poison moko coquette poison moko bo fifa ndeni bo neti na babila bana bino ba changement bo le handeli na ba parce que ndo sa misala ida poison on a évité ce vraiment ba poison ça dit à quoi on a évité mais bon partout poison zali biso pe partout ni to zana to lire na ba artiste to ça mutu pas du poison na côté mususu vu que le quoi ba yebi ke ba artiste to tchana ka poison to sala ka boy et là ta la trabiso mi mais bon na éviter vraiment ce qui poison vraiment et ou ta ka mingi wapi mais na yebi vraiment que atela ba communauté to tambola rapide na ba poison mais na éviter ce qui et ou ta ka na place to ou ta ka ou bien to zoka ngona wana bi mutema mutu azotela muninga poison c'est ça mais faut ko milengela kaka na mutu to milengela na biso Kapachou okoyeba ndeni ke mutu na vani na yona mutazo linga bomanga pourquoi ba tia mutema na kacha mutema po so ba bimisa ngo to tel que on a ko jane te po azo linga sala nga boy tout ça donc ezala mutema so nzamba biko kokufa te ata na poison olie okufa kate donc zaka ma pour na biso surtout bato bazo sala biso bazo linga ba éliminer biso vraiment bonne chaîne. Oui, chez les gens qui me viennent, chez les gens qui me viennent. Merci Joe Mystique. Vraiment galaye. Joe Fazala.
malgré bato bazo combattre ye tout ça l'habité muta pesanga jo mystique à kosanga te donc voilà naza la confiance et nayebi ke nzamba kosunga c'est ça et film ezo les caméras et filles vraiment film wana bato bazo benga bato bazo benga ngai babi ai merci na Barik vraiment muta komela biso scénario oui il y a Fifi souté ah il y a Fifi à na bar yango likamango te baba ko ya mardi abani kuna on grâce pour la Miss Well nani etalio mwana likamango na kosisa te ezala ba masese ba bazo vandela ola ebisi ka ne tirkia wa pardon oh leke kuta keneka azongi tolobi kunzela ma salo zonga ndako pe kuna fofuta saka so me libande ya Fifi azaka na bar mais quand tu filmes ne to za na Barik bar au stopper non to stopper non to tchana film dépense l'équipe trop mais to tchali moi ba 45 wana ba 35 minutes wana et tant que zonga pour to tche bar mais bar peut comme le kana couleur TV et pas Olivier oui monsieur Olivier to bi bona kinpe ba tu peux ba zo moi ba sekaka ne to sola kina Olivier déjà na couleur TV chaque jour à partir de 19h pour la bar avec Aïda. Ok. En tout cas, ce que papa partenaire baza izarane ni. Comme partenaire ici na lembi. Jouer aux autres chaînes na yo, jouer pour pas. Te na jouer na ngata ba tusu ba benga nga souté. Non on force pas. Oh, ça rappelle bon. Oui, malade wala ngabe ba belisinga ngo. Mais bisa ziko to belisinga. Na mwana nzambe. Nzamba za mukolo. Somo. Nzambe tava na lola za mukolo. Nzambe ko sese ba chete kapashi. Nzamba ebi koloba. Aza mayele akola. Non ngala samba te. Ngata bo benga te na za bien la ville calme. Maman va ça donc nazo tourner nanga mais pas trop nazo concentrer pe na chaîne vraiment batu bazo sepela surtout na film mère et fille et ça linga vraiment bien taka na oser non kocha ni na chaîne vraiment ils ont kende bien et il y a important on vraiment important on a capacité on ba Belgium mais mangate mama ni mama Lombi Mama lambi abolingo yoka bolingo sana eza kunje moni na yemba ya kisinjora Gérard Pengus ngaskola sele momi quoi mama lambi le bokwa mama ezala kelengi soki alambi donc merci momi boende zalaka boende zalaka monique artiste zo ke place musu pour tourner mona muso ayebona bar na c'est qui benga na bango saba bima tu ozo mona zolo anta ota likolo ko yeba kutu te na nda ko tika ko jero biloko ana pourquoi bata mokito zaka nzamba pesi yo kabona baninga vraiment otiki batwe bayeba sali musala avate Jésus yo so monique atoya ki be la espace Bellevue TV o moni ndeko la bino zo sala musala ezo sala bien ya momo mitanga moni bonga bitena sala eloko ba donc ça pour l'artiste pété mututu surtout bande relation ba utalibanda oui ndeti le beza ki anniversaire agita OK to feta ki ngo wana to saki ba mama ibakata ba Marina la ba Jini donc wate bazaki belé ba coach Dako donc ba Cardozo to saki vraiment ebelé wana et ça là qui est bien ozo mona na anniversaire on a pas so dépenser du place ina okende OK na wana vraiment vraiment kitoko ya trop ba rappeler biso peke kombo ya garçon wa pour fille star Cheko Matondo Cheko oui ba kae oui nebi Cheko yenda kufi oh oui yende Cheko moi était ba kende ka boy vraiment kitoko te c'est le mabé oui Cheko na bando kansaite ye yende pas Marie-Hélène pardon groupe évangéliste oui en tout cas toi qui est vraiment bien assuré que au Kende vous allez bien associer à la matanga nyonso au Kende pour la ça vraiment présent c'est ça là vraiment bien quand on est mère et fille la titre il y a film mère et fille et za moni ba maman o wazaka mobile azana le côté donc ozo négliger mobile ne pas azana le côté en plus oki okoti libala obombeli mwana na yo na mobali na yo neti ngai nimi abombeli nga ke abombi ngai pa Serge ki abota te
ebele sala mabongo siko ngai pe mwana mutuka ndeti ebeba donc nakepe olingana kana même mobali natiki bote nalingi na mwana na mwana ya Serge oza Pierrot donc vraiment Suisse na on se clair batala ngo pena ba mama bo wanga na bana vraiment okota libala ona botati mabele pe laksa kaka c'est ça ouais mais ça Melissa ato Melissa ete si ce soko vise mo kika elemba nango ato che pour moi dimi balo ba bi ko simba ba yebi ke a Melissa ka un jour vraiment donc voilà on to sote ya ba mama na ba mama wazaka mon mobala za na lo côté ozomo na mobile ko papier tandis que lobby za nzabi ya bisote ngala linga mingi ba film romantique penza te na linga mingi ba film o makambo ezo sala histoire penza net auto beti za histoire eza pena histoire ekomeli motu ndalo bino ai sala bisango lamba ngo to lambi yango bongo poto pesa o ka forme donc nango pena bientôt mona pena ke ba ndeko na biso awa o bazobala awa quand même bana kimia to lobela kama makambo to lobela mais bave na biso o ezake ake poto moi ça bengaki ye to akoti bala moya poto ndeti comment Kimi Jo rappelé Gianni Fay José de Londres en tout cas histoire na bango ezo vraiment kitoko côté na ndeto mona ke Gianni a filmé bilamba na e koto babi asala ipe mabati ka mwasi a na 4 bana tontine na biso na pire sœur na soane na WhatsApp na ebate ke yenda za mwasi a ve na biso Gianni et ça va vraiment bien te okolo bani pona surtout mabala et puis batantine na biso bayamba bande ko na biso ya mibali na poto ouais pona ngana koloba eza bolingo intérêt eza bolingo intérêt moni bolingo yo moko lingi mutu eza nde mususu kene loko yo batu basangisi bino bien neti babiso mutu mwa vanika batala kayo c'est ça donc azoyi bateke wana eza vie ya scène mais eza pe na vie mususu bino siko bolingela biso na ndenge omona nga siko tango omona nga okomi siko omoni nga boye okomi na linga ki yo boye te donc eza biloko ekomela bandeko na biso mususu na misusu bazak donc babolingo mo boye de ok pour intérêt lo mo boye donc faut subir ngo kaka siko o tikaki c'est ça aza mutu aza nzete te ouais donc ça la rapasi donc ndima o souffrir mais ozala la kimia que na bisengo mo boye oyo lelo ekomeli yo charge okoka su ko maîtriser ngote donc non na koloba yango donc il y a un peu qui toko merci na ba Hollande biso ai utiliser na bateau oui papier wana oui nga bikolo pena batu ba kotite bikolo na lingi na batu ba kotate parce que c'est chiant qui na clôturer c'est chiant donc wana na moni Aris Boati c'est un gars bien vraiment le bi ai biso to soutenir ata na mbongo te mais na ba conseil ngala linga mi conseil surtout musala oyo so za na bato malonga te ba conseil te oko dinda biso lo kwa ka nini poto angai tijani ya kuba kosa biso te donc nani wana penda vanda ne boye soki nani na tiko tala bibi no ba Jack ala ine so ko lo ni kabe biso kuna ko lelanga ba me miso mindelo penda fo ba zala kaka wana na moni RLB fashion et pas Rachel madame Rachel vraiment mikolo zo benga ngate bilambe yete madame ba bilamba la ngesala moi pete wana na RLB fashion vraiment on a moni susu wana sar ya kitandu wana vraiment kama ngai sar ya kitandu joye mamna oloba kitandu joye bazaka ex na e so bobota te c'est nid merveille boko partenaire vraiment ye azaka wana merveille boko akoko benga ofandika allo merveille j'aime ça pas bien oyebo $200 $100 c'est merveille obela katoni ni poni ko kabela nga boy inatandi vraiment oui moni kapachu vraiment photo yeba déjà ni to kosala parce que asa mutu na biso merveille boko to sakande to lobby oui te osala ngo merveille pena fo sala ngo vraiment wana moni Gary Coiffure mutao ki osanga coupe sikoyo Gary Coiffure wana za yaza na Ethiopie direction ya avenir au Sony Gambela mon ami gaza na Ethiopie je pense pas quelque part wana Ethiopie Gambela donc Gary Coiffure azawana kapachu vraiment okomona soka sali coupe tenga la moni coupe jami baleza basité
Moi, mobile soka sali au coupe penza. Te ndeti gari coup de chapeau mon frère. Ozo ça la coupe non bien. En plus soka ça la coupe parce qu'on a 3 personnes à journée. Pour t'as le niveau. Il y a des détails penza ya coupe. Bien. Merci Gary. Déjà tant on a ça la capacité au monde soka c'est plus là quoi. Madame Agnès salon Agnès donc yé penza fana na ngweni na ye. Malgré to kenda pas ba voisin mais ndako penda ba bossa na kate oui. Madame Agnès Coiffure, voilà, Santa Simon pas, azana kermesse ne wana na investe. Santa? Oui, Santa Simon pas azana numéro 8. OK. Oui, capachu vraiment, faut qu'on les cas. Nazeb sayo ya mami il est la merci. Vraiment basale eloko na basale eloko bien. On se sentir que oui ba kermesse c'est ça na on a minute. Mais kuna pena poser. Non, on se sentir pena do ba responsable. Bien. Ba ye pendia ba vandi on se sentir sécurité. Que so eloko ebungi c'est que yo mondo yibelo. Nazeb sa kabashi. Vraiment basali musala bien ba pesi ba mama na biso ba mama linga ba mama bipendo oui ba vanda ta yo yebika. Oui na compte ya RTNC nenge ba sala kawana et tout Virginie Luambo Vernier Express toujours tout ça na bango oui asa mona Luambo. OK. Virginie Luambo madame azo sala vraiment azo ko aider bande ko na biso ba vana na bandaku musala vraiment ezate oza na posa vraiment sa formation madame Virginie ouais a plaqué na mona moi aussi. OK asa wapi précisément asa partout asa na yeso te asa pena na nini boye asa wapi azana oui na mboka ngoni na justice azana Kitambo azana Lubumbashi azana na ville awa oui azana Kalembelembe azana vraiment ba place belé donc ceux vraiment va s'intéresser ba komelinga na opesa numéro madame Patience Malonga mutazoka ngai pona make-up mama Patience abiyo penda pona ilongi ba fort de tena yo banini pour ce baby te exacte mama baki bena lala pongi na kotelo mayele parce que moni batu musuba envia ilongi nanga makasi ngala sana choko a cher makasi te na boya na ngai yo sa makasi te ngacho en plus na ibi ko sala choko nanga yo pero bande ko bosela nga na cancer ego yana ngome pas c'est temps na micho nazo consommer nana merci na ba conseil ya kama venu na garde-robe tant on mona comme era conseil na suis na lokoti na sali conseil mais pour le moment na bombi ya nana Choko nan. Yawe mabanja elabala la Turquie. Yawe mabanja. Turquie et mama et kapashu mo ba sam de moko ya boy. Ya oso sala ngo penza te yo na yebi yote. Yawe mabanja elamba. Voilà. Ngano mikolo to bongsi do to sango ne to lobaki Christian Kalombo Oval Congo vraiment faena za na Turquie yango ouais OK soute na kete kapashu nazota la par rapport à makamna osala pe na ko kelo yengelo yengete c'est zonga ki mena zo linga biso do ba artiste na ko ke place mo hotel wa mo na yo sa tourisme tout ça ba nipo et so paka oui na bi na zo kene na okene malgré ozwanga oui ozwanga en charge na Oval Congo mais faut ko sala pe ma production donc ya on a bandé ko c'est la sonite bandé ko mo kuna mo masole zali ale nepsi Oval Congo monsieur Christian Kalombo vraiment quand on est tout ça kana ribin to solo la ngo pona nazala na quoi bien accueilli oui surtout ça ndeba sala na Lubumbashi non Lubumbashi ngala bozo tikanga pourquoi na sali nini ya mabe na sali pote na mata lisusu lushite mais calamité na OK Uganda. OK. Oui, na bokasi ya Pelé. Merci ya Pelé, grand frère na biso azaki na Simba. Vraiment nzamba tika été. Nzamba visita et akangi biso pe mapekate parce que ça va tout son nzamba visiter bino bokma peke comme le quoi osaka likola veste. Ate le quoi ça simple comme ça difficile. Ato lo bano lingala do osiemisi lingala. Ta niveau lemba na yonde ya Pelé lembi. Vraiment et sali biso bien kala poni ba artiste au tozo kende Uganda kuna osala musala to osala 2 semaines et telaka 2 semaines wana ba tsenga visa ya entrée sortie bien bisiko so ezaki ate Paris Kinboy donc te même bato Paris pe ba baza besoin pour ba bato Paris bato à Londres bato nazali disponible baza intoné donc
nazali penza bandeko libanda bazaka na posa na biso mingi soko bandeko mosusu baza kuna akoya boye asali so bacharge akiokokanisa bashooting photo mema valise tala elola loko ozotala Paris donc après likolo nango okiete donc vraiment tozala mpe na posa bandeko na biso ya libanda ndenge bobetaka bandeko na biso ya bamusicien tout ça ebi pourquoi tokimala bapoto wana ezake okimi siko ntango komi elo nakimela c'est ça ebele mais so nayebi ke nake nanga nazongi na ngai nake lisusu oza avantage na moto abengisinga surtout yo nde surtout babiso no bato bareva komona biso bamona biso te yo siko osali ke biso toya mais soko obongi te seke faut vendre sa famille c'est ça salo kabashu bato ebele baza wana na poto wana baza na posa tonguna moi c'est pisse ouais tout ça siko bato bamona oui munako yango ti eza mpandi boye atiaka yango nini mpo ebendana c'est ça siko bavert wana yo mondo mpona yango oui bavert wana oui eza couleur verte oui mikolo nazotia te mpo famille bazokombattre nga oui naza kombati mais jamais égalé oui bonjour lukanga famille bazo lukanga babi ke tiaka mingi mandiaka vert na ninga tout blamba vert OK na famille boata toza na matanga ou bien eloko balati ti ba vert eza koko emilie couleur vert na ngai franchement ndeti tangu naza na médecine boye na yebisaki place parce que naza ambila oui nazo sala ba coup de main ndeti mutu mo so ndeti ata oza na jemi mo so compliqué oza na poso longola n'hésite pas faut que oui ngapenda ata ngako longola pourquoi tu sais nazo kocha te mais kobimisa nazo sala nde makati e pasala ngamsala donc ngapenda oza na jemi na yo muni ke mobile azo sala ata oui mon nef neti kapashi bo so muni azo menacer kuna bika na bimisa ngomba moko moi je suis là je vais t'aider pour la robimisa jemi donc je suis comme ça en plus mkapashi au moni lo na lati na makolo la basket au makasi et ça basket moko bato baso combattre nga la basket on a oui nazo poursuivre na justice oui mon frère ngalo to ke musika vraiment l'état faut akanga yo vraiment ngala ke na basket qui tombe boy na ke na quoi ce truc là mon collègue qui le truc chez Temba Kayem. C'est un collègue à moi chez Temba. To va chez Temba. Guy Malela. Après Guy héritier Watanabe. Elle dit que tu es un héritier. Anniversaire héritier na abengaki. Na kamwe. Telo ka sali. Yo héritier femme mo pe na poto. Tala niveau. Tala wata penza. Batu tala niveau. Wata. Enga salo bien pe na. Oza le seul musicien oyo yo kela bande connaît souci. Nazo ibisa eza bat musu to solo wana dernier fils ya mwana likam dernier fils biso barrière fils oui mo kilanga saka to za so ba ingra ngape to memi ngape boy so mina balikana mais reconnaissance c'est très important on ça comprendre wata oza na mutema kosunga batu tika siku kosunga no kaka po oza mutema nzamba pesa mais kanisa kape ngai wata so na tali combien de fois betanga combien fois na kato ba bouton wata bazamba la vie nanga na ko étaler ba relation na bisonya surtout na TVT parce que yebi ba cérémonie gez abandon déranger nga gez mawete na yo sala tuna comme bimana innocent bien sûr mais le sac va kabonner ça ngati oh boya ka boya bitenga innocent landanga tilelo bien oui innocent landanga vu que tellement mon atosa ba être tout ça ba être na rebo tout ça ba être na rebo aza soka moninga zo mwa kwa rebo abenga aida ni nani ngabi arrête innocent arrête voilà ni nando ibso kapashi papa chéri yebo boara kala yo imakama salanga papa chéri aminga muna na kutona na kofike yetu ile kwa la tele na nini wana na babio zo luka mokoto na makasi tala niveau nisi yako nazo luka ka ndo lataki ya makolo yaya te yepe na yonde papa na bango na ebisio yako yonde papa na bango atika kan semene sila bongo te sao te longa lingela ke yango atika le loko wana yepe ye ata bovani na bitangu ko ya usanti pena oui aye
là on a lingela ko yango wana. Vraiment. En tout cas. So OK pendant on peut so tam voyage. Oui. Ya on est peut-être comme Mémo Belgique Paris wana donc makambo bien tam aïda tam yako tam tengai sala nga bien aïe to moni pe ya fiso ça on dirait OK nango bien alors tombola pena moi honneur ya bato maboke nde bato abino fa bato maboke mais to moni pena ke fisto ça moi ça va banana moi sina moi tour hein moi si na azui awati c'est ça na pasi baboti bana bango mi beba ko zanga na bango te mais mama ni mama faza la kaka wana isa kwa nana na falite c'est ça yo kasi fanya bangu baba deso ezangi c'est ça mais bis ato yo moko yebi déjà ata na za nana za ko ka zaka wana ato balusi fali le kwa este mobimbo zonke akosonga kaka nana za wana eza kwa biso pe ma vero ata yena nani atati na ma vero mama abana c'est ça vraiment et je sala biso bien bon c'est bien comme ça je mona ke muta so sala musala na ye azo zo azo kabola na bana na ye et ça ba biso pe na bana na mwasi to yebite c'est ça et pas ozo mona kana tefe kuna boy yesomo ye nani c'est ça. Après toutes ces éducations déjà au sein même sur la famille na bango papa na maman ba éduquer ki bango bongo yango moni yepe azo éduquer bana bongo na famille na ye on peut cet exemple à Véro en a famille mais est-ce que biso ba fier les autres ko supporter pena ba paka sambongo atako la bali sa mo te papa fils kara basila et a reconnu ça basila kabashu c'est ça ya lelo na ebisho na ko bela na ngai na bela soma po na Pierre Jean-Claude le tala moto nzamba nema tala mikolo na somi moto nzamba nema batute tala toko shika biso nyonso kabashu te ndezaka na kala bovani na pasi na mobali na yo ti nzamba sungi lelo ata vani na ye ato jipe na bangenza na wana liki yango papa bochina si saka zimbongo esili okomi mwasa moi sa vie na été c'est ça oza moi sa ba rêve na été yango moni na basi okomi décourager c'est ça ça faut na biso te linga biso batozwa batito na kutio place oza na place to sangisi kaka poso to kaboni mutu ça à l'aise ça te na bali obalinga te manzaka se silangai bajina baleki na yo mama na kuna tutanga pondu encore pondu nga lelo pe comme yoka na ngwa ya kapasha pondu akala na madesu ko lemba ozo kitiza no kapasha kapasha donc on se sentit bien bampule salio awa otucho osili bongal okie kuna bwe mibala on peut surtout mibala baza pena le côté donc on a ba stress nyonso to ezali kola njoto na soka kanyo njoto wana kapashi na ebisio ozori pena okumisi nzambe wala zamuna bolinge mati njoka ya sali yango na kanda azo nazo zamba mote ni ke na simeoka wala pardon Nzambe oya botsanga to sukisa ngabo la jala kapashi pour mambo ketch oyela pe bébé ketch oui bébé vraiment comme tout chaté toujours sona yo mabanza ilamba tout sala nde to sala kapashu moi koli na biso nde to sala ka vraiment talaka ka bébé zoya c'est ça sala biso biya to balinganga vraiment to bukana te oja bébé na biso moi de la mec national biso pe bébé national bokende wa jour na caméra te kapa allez là merci prophète Joël Francis vraiment tanga benga couple Android na ebisio 13 soko mingate ay te bosko bakina 14 pro max nikamango sisa kapashu te basa mindele bana bolingo mo bana santina long de a changer ballon sur Daddy azaka bote l'amour non quand il a comment l'amour confiance bichacho ya yete yo esu no machacho chacho ya yete ane ateka chacho ngo wala yebite na ebika chacho wala yako soko teka na yebite Sandra kazadi batekela nani chacho chacho batekela nani o Sandra wala yebika Sandra so senti penza
azana bolingo pe bolinga mindele zaka uzo sentir pena lingi muto. Ben oui. Na moni yango pe donc ba aspirer nga lo mo boye. La linga mindele. Donc on a qu'observer. Oh, jour wana so. Tanga na terminer to zaki pib ya concert na obeta le 21. OK. Na showbiz. OK. Donc so na so bibilité so ba bien. Oui to zala. Déjà ngala ozana VIP. So pour kebite na ozwa micro. Ouais. Ako yo zoate. Ngala zoate na obela. Donc to na Caleb Congo. OK. Donc tu vas nous sentir pendant que nas observation, nas observer. Tu sentir moko simba moko. Donc yo tala couple na landela l'homme de Dieu. Mami, na landela qui couple les jours wana na épité. Na musala na sala na épité. Kabashu. Non, mais je sentis vraiment que aux envier. Envier. Mon délai mo boa cause na famille bango te penza bakeno aida ta watika ile ko lokotanga ta njabelanga na kenda ta maigala ko kana mindela ngote na chavure kaka po. Elenge o Joël Francis azo ka mikolo na soka option. Ezo matanga mafuta. Vraiment. Non, il est important bolingo vraiment. C'est ça. Bolingo. Aïda to comme na suka, on rappelle chaîne au total, on rappelle ce film maintenant notre toxine la make-up. On rappelle nga biso nyonso au boîte mabanga et puis oui maloba kitoko na bato osbala. Oui, chaîne eza Aïda Gladys officiel. Eza na YouTube. Page page pe Aïda Gladys officiel. Instagram pe Aïda Gladys. TikTok eza Aïda Kapilas. Kuna penza. Soto ngora njoto mo akala TikTok. Kuna ndenga kobina. Somo. Kwa kali kambwango. Kobina parce que kuna omoni namoni tele kwa kichata. Ekiti. Te batu bayaki To tike bomba ya. C'est ça. Te bayaki. Pashu. Ni kama ngo sisa. Bayaki penza. Ti bango mpe bazongi. Balobi te bazongi. Tout à la akewa. Koyeba koloba oyo. C'est ça. Koloba mingi plutôt eza koyeba koloba te. C'est ça. Ba te belé ba kon ba donner des leçons so ka vandwa na likamba ko sisa kapa. Joka yema kuta zo souffrir na kati ya mutema. Yo moko victime makasi. Oza ko tesa yo nde lombe chese. Tando siki la moto nzamba nema. Somo. Mais c'est bon, TikTok est ok, n'a bien. Instagram tozawana bien. Facebook peut tozawana. Merci les boss Jackson Mouya aigle blanc. Donc voilà, merci vraiment le boss Atika Ngate. Na ba conseil, na ba aide moi mike pe. Malgré mikolo tozoko sa le collecte, to éviter pourquoi. Mais tozawana Aïda Gladys officiel. Il y a Fifi Salozonga pour photo tourner bar. Ce que zate na ba monka ya batu misusu. Et ça la bar to côté. Voilà. Vraiment. Mabangati. Oui, Napesi, merci na Madame Marlene Kakonde. Marilyn Kakonde. Marilyn Kakonde, vraiment yem tabenga kingai on a ça la pub ya Madame. Et moi c'est prophète Joël Francis, vraiment benga et puis ça mina poto azana. Tel a géré kingai et ça me soit ya ba congolais la photo qui n'a pas libana to za maternité. Il faut ça peine à volonté. C'est ça. Ça on a table on a internet de ça. Te maye les personnes du monde sont tangi oyebi valeur à mutu ebi valeur à tout. OK pena ko yiba mundele maye. Mundele maye ndeti Marilyn wana ayibi pena mundele maye. To a gérer nga ça va otoki kosu alandi pourquoi kosoli tout ça na c'est ça. Vraiment, Madame Marilyn, merci beaucoup. Ainsi que Pasteur Joël Francis, Prophète Joël Francis. Caleb Congo, allez la libérer. Caleb Congo, allez la libérer. Allez te voir à quel d'accord. Abi, merci pour la studio Android. Bisom tozo jouer studio Android devant ça on a posé na eko ko excité bon moni qualité image, qualité à son ko ba musala et ça l'élément avatar hein j'avais la tikayo Rachel Mboyo et Sarah tu ma passe dans Mboyo na Chuke Sarah Chuke Rachel na Sarah Kapachou te so nza ma pese ma passe pena ba kokana et ça que l'homme ba kokana Kapachou Rachel na Sarah non OK c'est quoi Rachel na Sarah trop internet mais Sarah ne penza kokara mingi te bika musu bazaka moi lo yenge musu saza na malili mais vraiment bazawana na rappeler binope Bellevue TV chaque samedi dimanche karaoké la chaîne ça va
mais ndaku pesa mbote ici pêcher nga black light Mobutu boutique ezokende Mobutu ngali nga bongo voilà bambote na yo mama le yandaya mama Sila Bisalu SB bambote na yo ba survette ça va ya Sila survette tena ebite obite akasi tuna na tuna na ta stati ko pe moko na kuboya olata te na boya poani wana mama ni mama te to kuboya poani donc Mama Sila Bisalu SB bambote na ba fani baza compliqué c'est ça boîte yote c'est ça na malade wana bela ngote na bela malade wana te très intelligent tenga mekate oya ba poleni mo be mutuna makoleza ba ya ba fufu place moko ba ba mbetu na bango place moko so ba voyager ba solo na bango yo ya ko lata ba voix non je suis belle vite je suis Sila Bisalu je suis ici Pechanga je suis Leandaya naza bango nyonso nani Mimika Bongo Mimika Beya Mimika Bongo bango tu bayananga bango tout bien OK nango bien bakata obo partout na okende même moral merci Aïda en tout cas mère fille total en makasi oui merci batala Aïda officielle télévision en tout cas nga kuna partager pe lobby de pe na mona beaucoup de sika na publier car pour battre belé pe batala la communauté et ça là vraiment bien merci d'être passé merci d'avoir obala nibiso lelo bo s'abonner ouais chérie chauffeur na ngazali kokuma mena boaki ka bertré chauffeur na ngazali kokuma mutaka place à viete vie Rodrigue azamutuka via mutuka kaka mwasi na bana et tout voilà c'est ça yepe na moni poser ça yepe malgré anyoko maki ne bandeli babiso soko yebinga te ko souffrir c'est ça donc soko yebi nonga o zo problème te ya Pierrot Ndombasi akufela ki belle sœur na ye ya Pierrot Ndombasi mes condoléances vraiment na ya quitté limbisa yo moyeba tournage bani tout ça vraiment na pesio mes condoléances déjà awa vraiment la chaîne vraiment merci par la biso Pierrot mangi ba boakela ke pen dikamo ya mbanga azidika en tout cas bon on bandika la mino ezali bandeli likamoto aussi ça nzabasunga en tout cas merci Aïda merci d'avoir maladie en tout cas bobenga numéro des ans nous avons besoin de partenariat il y a sponsor il y a publicité il y a voyage mamnyo solingo bengisa ye azana wana vraiment dispo abi mikolo ye kaka donc médecin ambulant na ketch na ye pena ya mabata ketch na nga ba nepsho ngada tozana procédure oui vraiment faut to samba na parce que ketch azaki humilié délaissé ngana le quotidien amoni atina makolo nanga et comme il valait ozong selanga ketch na jamais vandi wana ngai na mawananga na tina makolo nanga pour ko efsanga ke no ketch wana nazo lukango eza ketch nanga jamais wa pera to samba oui vraiment maman dit maman Denis posunganga maman procès nanga ezala verbal ndenge collègue nanga bandeko botiko kanga kanga bango baza kuna vraiment sono ke makale ko japona ketch nanga bakonja mboka botel nanga likambo ekosila te ngana ketch otoka bwana te vraiment en tout cas la petite DJ Franck l'esclave du travail mbote belé natiki bino awa tokutani prochainement bye. Purchase your tracks today. Katika Pesa TV, Katika Pesa service traiteur chef Katika Pesa ni États-Unis. Yes I. Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV, Katika Pesa TV. Abonnez-vous pour ma cause à l'actualité. Théâtre, collaborateur, musique, n'en parlons pas. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, na États-Unis Mobimba, et si ba valida. Oyo Kinzala, Kobanga Bangate, États-Unis Mobimba, et si ba valida. Pour la mariage na yo, ndeko Kobanga Bangate oh. Service traiteur Katika Pesa eko pesa masolo Mutama leo some Papesa
pesa asololaka bien soko kutani na ye okozala deside katika pesa napesa yo nini ye katika pesa motema malamu katika pesa madame katika pesa mère boss Juliette te valide yes katika pesa TV aye katika pesa TV aye katika pesa TV Tracks today. aye katika pesa TV aye petite sœur propre petite sœur chérie y'a madame Eliane Nito la patronne y'a service traiteur la Providence à Paris restaurant service traiteur chef katika pesa États-Unis mobimba bavalida yunani oboya madame katika pesa motema malamu luta ya nzambe ya Tracks today. yoka Juliette valide Fumukoi katika pesa TV aye